la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Voilà balandi ya Info 16 et c'est on a biso ezali ya makasi na koyeba ke bozali ebele kolanda biso na ngonga oyo na pesi bino mbote esika bozali pe matondo mingi po bozo continuer ko s'abonner matondo mingi pe bozobenga mema wana biso ezali kaka bozoko kotinda ba SMS te to ba voice na binote mais yango ko déranger te ki to sala émission na biso po to solola na likambo to mesana ko solola émission ya bato mayele ebandi benga bande ko nyonso yebisa déjà bande ko ba musika benga bango ke émission ya bato ya mayele ebandi na pesi mbote na bato nyonso bazali na diaspora vraiment félicitations sika bozali po émission soki koti na yoka mingi bapel na bino mais boy ça peut bandeko au bazan Afrique peut s'abonner pour bazwa kapé ba mission oyo malgré nde balobaka megeza passe en Afrique mais et ozala bien kaka bazwa katanda mbo mwata ya kolanda po ekozala malamu pona biso nyonso to bénéficier na makambo oyo tozali koloba awa na émission to yambaka papa wa Sambulwa na ye toyeba ko solola na ye ameka ko fongola biso mayele émission oyo ezali pona bino ezali ya ngai eza ya yo ezali ya ye kuna biso nyonso to landaka émission oyo ekozala malamu mingi na keimba ngo kopesa mbote na invité na biso mbote papa wa Sambulwa mbote papa na ngai bien habillé bling vraiment na couleur ya kitoko teinture ya kitoko makamunyo ya kitoko avant to banda émission na biso pesa na no balande na biso mbote esika bazali en tout cas matondo mingi na pesi mbote na bato nyonso oyo nanu ba découvrir ngatebe ko découvrir nga sika pe na pesi mbote na bana nga nyonso ya kitwa dikia basolwa na pesi bango nyonso mbote bisika nyonso bazwami pe na bosa na kamingi mama tumba na Canada ye pe na tangi kombo po azaka lokola isolé au côté ya Zali donc azaye moko donc maman Tumba Chantal pour comprendre malam en tout cas na pesi mbote mingi en tout cas papa Lukoko Mwambali susu na mama Sunda bazaka penza lokola isolé côté na bango moko baza même na France mais baza na province où ezali musika na Paris donc autre fois bandoko yape ko sangana wana mais siko penza bon na ba condition à lelo ekomi en tout cas na pesi bango pe mbote pe longo na bana na nga nyonso ya molimo bisika nsu bazwami mbote na bango. Voilà papa wa Sambulwa de tolobi boye déjà na teninga na zomona boye muta kondima teke ndeko expliquer bato ke oh non pas ezali mais muta mona ondima teke pas ezali bon ce qui mutandimite bopon to mona mutaza na pas ifaza bolumbo te biso to yebi na bato bakemba ka pena donc o talika kelongi o tali bilamba o tali olobi a o pena pas ezali. En tout cas, bon a évité le bilamba ba 200 frères nango. Bilamba ba 300 frères nango. Moto soka mimi ki mobola na yepo za la saleté na nzoto seke azomi yebate. Seke pazaka na milima be. Voilà moi na biso oyo ezali moi ya mvuluzi kimbango to consacrer yango moi ya mvuluzi kimbango to kosola masolo ebele mais to kozala même vraiment basé na makambo ya mvuluzi kimbango avant to fungola pena parti na biso ya lisolo to banina nuna accident esalemi na nkamba to moni papa wa Sambulwa ata ba condoléances kotinda na nkamba te eza po bozana ba problème ou bien tango batwana ba kufi elobeli nango yo eloko te toni matondo mingi papa en tout cas nazalaki vraiment très attristé hein, dès que j'ai entendu la nouvelle
nazalaki penza très attristé po nga muta informer ngango papa Kanza papa Kanza na France ye muta informer ki ngai ke papa donc mukola consultant na banda mateya pona kopesa bango mateya nde babengi na décrocher mais bango bazaki na masolo na koloba papa Kanza ba no likamba ko kamwa likamba boye penze salami ndenge nini nde sikotango bayambi ngai na tuni bango likambo ni salami nde ba singa ke kuna na kamba batu basalaki accident. Alors papa Sambulwa na kozala kaka na mawa po omoni ba être humain baza lokola ngai esengeli to kufa lokola banyama te ozomona mais d'autre part batu bazo sosola te likambo oyo ya kamba ya kosopa makila na bevenema ebandi lelo te banda tata dia ngenda osomona makila wana ezako kende na pouvoir ya kotombola kimbangiste ozo comprendre et aussi avant na yoka kisango ke na mwa mikolo na katikati soki arc-en-ciel bimera ki bango kuna ezingi temple ezingi temple ezingi temple mais tolobaka na Congo tozana bata mayele tozana bata mayele peut-être ko yeba ABCD ko yeba français ko yeba anglais mais mayele ya molimo te po mayele za kama molimo toza pesa na bato baza ko sosola te pourquoi omoni bango balobaki le 6 avril ezali indépendance spirituelle ya biso bafricain bongo te na croyance pe bansenyango epai na bana kimbangiste croyance bana kimbangiste ezalaki que le 6 avril tozui liberté totale kimpoanza kiazole mavova tata kimbango alors na ba penser wana nyonso bazalaki na yango bandimi lokola bayebi ko sosola te bayebi bilembo te tant bamoni arc-en-ciel bango ba sosola ngona ndenge mosusu or que arc-en-ciel ezali ko présenter symbole ya négativité lobana no papa wa symbole arc-en-ciel est présenté comme un symbole ya négativité et ce qu'on s'est présenté négatif ndebima wana mbule ko beta lisusu te eh oui donc mbula soke lingi ko beta ata etie lolendo na ngonde ni so arc-en-ciel atandami mbula ko beta soute pe biso tango to sa ko la arc-en-ciel bandako bima presque chaque fois mais to eba ke soki arc-en-ciel bimi mbule ko beta tata na tango to ndoko cha batono na libanda pour ma ya pompe ya pasi bon bimisi pena batono mais so bo muka arc-en-ciel a bozongo si batono mbule ko beta te comprendre donc et c'est présenté qui liboso na bango pona ko comprendre que au besoin ba indépendance spirituelle yango te bino bosa ko kanisa négatif au comprendre négatif p nzambe atelemisa ke lembo na ye pona ko lagisa ke na mboka wana soki bozali na posa mai na kopimela bino mai yango chaka symbole ya arc-en-ciel mboka bazaki na posa bamoni ke lekolo indi mbule beta bazwa mai arc-en-ciel abimi symbole la négativité moyo bozo su mai ezate batu baleli lisusu yango na omoni arc-en-ciel abima ki bongo na kamba pona kolakisa bango ke négatif zéro. So négatif wana si le plan spirituel ou bien si le plan physique. Si le plan spirituel tout eza na kamba eza ya bisote ya bakoko na bisote. Kimbangu kimbangiste te muteko ko libérer Congo to Afrika. Pour kimbangiste ba mindele ba telemisa ko na 1937 pour ekanga Afrique na Congo na katia boloko. Vous comprenez? Mokolo ba ko reconnaître que bazali lingomba o ezaki créé par les blancs et ba reconnaître que Jésus-Christ azali ne mutu o ya ko ya kusunga bisote. Babalaye kombone pe bango lokola baponamite baza baponamite moyepe na moment na bango nzambala ki sabango ezate. C'est ça. Voilà papa wa Sambulwa ba témoignage partout ngana zolanda yango ke nzoto oyo oyebisa biso ke nzoto ya kimbangu ezalaka na nkamba te mais bato mususu balobi ke dalanda témoignage ya papa mo wazaki mupe mais akota sikoyo akoma kimbangiste alobi jour asengaka amona nzoto wana tango akomi na nzoto bakotisi na mausolée ancien mausolée tango akoti basimba bayebisaka yeke asimba kimbangu awate asimba na loboko
après asimbie na loboko alobi ntango atali nzoto na ye ndenge asimbaki asanti on dirait moto yo nano akufi te siko bilembo ya ndenge wana ndenge nini bato bakondima te ke wana eza mvuluzi kimbangu na kati ya nkamba te bakondima te ndenge nini po asimbaki nzoto. Alors papa bolimbisi na terme na ko utiliser mutu akotatola bongo lifa azala kaka zoba. Donc parfois azala kaka mutu oyo bakimbangisi batilizaka bapesi mbongo to ba excité ye alo babiloko abongo po bato bandima. Sikoyo moko calculer mvuluzi kimbangu akufi le 12 octobre 1951. 51 oui. Oyo aka bambome kimbangu? Non. Sikoyo mukolo mbula nini kimbangisi bakenda kozokora kimbangu po bana ngona kati ya kamba. Moto d'après yo papa asambula kufi lelo après ina nuko ko découvrir nzoto nangeza normal. Alors il y a zali n'importe qui te azali mutu lokola batu nyonso te. Azalaki mutu lokola batu nyonso. Mvuluzi kimbangu était un homme comme nous. On se comprend. Et le différence qui biso na ye spiritualité on nzaba tsaki kati na ye. Yango esala ki motuya ya kozala mvuluzi kimbangu. Abandaki kolia ko bomba penzoto ndenge biso tozo bomba nzoto kolala pe ndenge biso tolalaka. On comprend? Azalaki moto lokola biso. To exagéré te. On comprend ngai? Na yebite soki so yoka nzamba atiliza chose moko boye pona ko panza sangu na ye. Atiza kaka batu. Ndenge patiliza ka mvuluzi kimbangu. Était un homme comme nous. Mais lokola azalaki choisi pour na ko sauver race noire. C'est ça. Asalelaki oyo abenga atindamelaki pe abengamelaki pour na ko sauver race noire. Mais aza moto lokola biso. Likambo yo yango ngai pe nazokutana nango. Na kata kitwa di bango nyonso na ba grande sœur nanga. Nga ba grande sœur nanga ba nzambe. Babio za nzambo yana mokili. Talaka ba yaya oyo nga batikila nga mabele. Bana kitwa di ba misuba zwanga lokola nzambe. Oh te ye kimbangu na lobango ti. Mais je suis un homme comme vous tous. Vous so comprendre ngai? Nazape mutu mvuluzi kimbangu asalaki mutu s'il vous plaît. Alors mpeve kitaki kati na ye na honnêteté asalaki nango yangwana ekesenisaki ye na bikela mutu za na kati Afrique. Vous so comprendre ngai? Nzoto kimbangu soki pourquoi amitika nzoto nezala na makasi mabomba moneka na kati ya cercueil ponya ko bimata ko continuer misala te wana za poala ki lemboke nazalaki n'importe qui te. Non papa mvuluzi kimbangu aza mutu alolendo te. N'importe qui te soki bongo mvuluzi kimbangu kwa ko lakisa biso miswa yaki nango ya ko libérer race noire lokola ba mindele ba telemaki pona ko bebisa pla wana angaka lakisaka na moment oya zalaki wana soki zalaki tango ke yazaka sauver des noirs na moment nande makamio ceci là. Est-ce que vous comprenez ngai ndenge na solo be? Très bien. Akoko milakisa teke na saka mutu bobomanga na kufa mais nzoto ngeke ko epola kate. Est-ce que wone zatina? Yango te papa. Nzoto kimbangu eza na kambate épreuve. Batu bakie ko célébrer fête wana pona lokumu ya mvuluzi kimbangu le 6 avril. Mais pourquoi on doit célébrer que comme ça bazonga na liwa? Volonté ya nzambe. Ah papa. Yo mu comme sudi osaka émission omona moto bandi ko pela nzoto kufi. Te oh mais eza nyoso balobaka eza volonté ya nzambe. Soki makambo ekomeli yo. Est-ce que volonté ya nzambe akozana posa papa mwinga na bazage otika mokilo? Nzambe pungu akoko sala mabota oyo ekeko kumisa mokolo ya ntumwa na ye. Basala accident bakufa. Ezali ba sembo ya kolakisa ke sika bolukanga kimbangu na zakuna te. Pokufa ngwe bandi lelo te. Mais balobaka eloko moko te ko yiko salema sans volonté ya nzambe. Sans volonté ya nzambe te parce que l'homme est responsable de ses choix. Osomona, n'habite papa mwinga tango yo au sentaka mwasi po balaka te fatro ba vérité. Eh to loba. Nzambe o mesala ko tumbanga to ke. Ezalaki volonté nzambe tindi mwinga kende ko sente. Te. To désobéissaki na nzambe ndo kende ko sente. Te wana mna ozana raison. Ah yango to pesi loko exemple peut concorder. Mais wana kuna batu bauti kotala nzoto ya nzambe
hein bakuti kotala nzoto so kozonga na bango Kimbangu chauffeur wana soki atamboli na ye mabe yende mutu atamboli mabe même volonté ezalaki ke nzambe bato wana nyonso amema bango jour wana bauti tata babenga simo kiangani nzambe ti sikoyo nzambe ayebaki te ke bana nde basoki bakekufa po asala atina bambasi na ye po bakende ko protéger. C'est ça. Nga nazalaka pasunda ta musumu ko mususu toni to kende mission batali sika na bilembo ko bima na nzela te tala likama boy papa sunda papa ndeni to kende ninga bien tuka ba pesi nga nzela te boy te papa sunda bon molimo nzambe e manifestaka lokola ambulance te pour ambulance et que d'accord ko rejoindre mutu soki kaka beli mais molimo nzambe ye avancaka avant mabeya. Pendant qu'ils étaient là, balingaki bazala déjà informé que non, nzela na bino zali mabe, to ça lo sambo po na mabe komate. Oso comprendre ngai papa. C'est ça. Na ebite ni na koloba. Ngai na chola ka kimbangi c'était mais na lobaka vérité. Parce que vérité c'est lui-même nzambi pungu tolendo. Batu babi makati na kimbangi c'était za kwa endormir biso. Ne rêvez pas les chats qui dort. Ba mindele batiliza ki na kombo ya kimbangi c'était. Que Jésus a tindi kimbangu. Pourtant, au Tokolanda, Tosaka et Olala ne réveille pas les chats qui dorment. Voilà, papa Wasambula. Mais pour l'année, tout ça, les remarques, moko, partout, Mvuluzi kimbangu, aleka, suyaka, basala ki moi li kabo moko, ba mo wala keli esikango, ala saliboye, ala keli esikango. Tokene tina li kambo ya este. Tangwa kumaka na este. Nazalaka te me na yoka ka soda moko bambola ka embata abimaka makila na munoko après lobi ke place oyo e obando tangaka kaka makila ti lelo pe bitumba ezo bimaka ka fo ba reconnaître nanu kombo na ye soto ke na mbanza ngungu place babotola ka nzombo mutu lisusu ya nzombo azwa likama na ye est-ce que yazala kaka pona ko lakela ka batu mabe akolimbisa te. C'est ça le problème nazoka lelo ba pandisango mususu bazolo babotinda bambongo to songa kuna bitumba na este zali boyebo esika nzamba pese tumbu yo kende ko sunga yango est-ce que tinda mina nzambe este ndenge olobi esika Mvuluzi kimbangu asala 120 ans ya prison makila oye sopana ki na mbata ezali 120 ans 120 coups de fouet. Na prison 120 coups de fouet pardon. Ndesika makile banda ko sopana. Mvuluzi kimbangu lobi na mabele pe batu yamboka na ya este bazale ko sekaye. Pona este bayambaka barabi. Bakotaka lokola ba musulman, bazoki bonzambe ya Mvuluzi kimbangu lokola bondoki. Pe bazalaki ko chola ye. Nde Mvuluzi kimbangu bimboko yo makile ko tikala kosila kotanga te soki bo reconnaître ngai teke nazali sauveur na bino. Ozomona siko papa Wasambula kangisa mbongo atinda ba blessé de guerre to sunga bango to tinda pona basomba minduki baboma bato aussi ke Mvuluzi kimbangu alobaka ko bika na bango ezali ba reconnaître ye eza ko tinda mbongo na bilamba. Mais ko reconnaître ye yo pe fallait okende kuna opanza sango kote kuna papa makambo wana ezali omoni papa Wasambula nazali mutumoko. J'espère que depuis 2018 ceux qui n'ont pas sanité, ceux qui paient 2019, bah ils sont kende ko panza sango na ba province nyonso ya Congo. Après bimi na Congo, oza ko tambola na ba état nyonso pour na kopesa sango. Mais papa Wasambula azali na makokite pour na sala kambongo te. Ngai ba pesi ngai musala. Mvuluzi kimbangu alobaki nanga ko sunga batu na molimo, yo ba ko sunga yo na musuni. Alors, nzamba tele misaka musali, lifaza la compagnie na bato bandimi musali wana. Oso comprendre? Pour na to véhiculer message ya nzambi pungutulendo bisika nyonso oyo kangu na ye bazali. Kangu ne olinko laksa peuple ne bazali. Mais nazali na société même na Congo Brazzaville bazoko benga ngai papa ya kotila biso kilongo awo. Même na nini na Kasai. Na Kasai émission moko na salaka na TVS 1 bato kuna bato Équateur bato nini papa pardon yela biswawa musuku tabi papa nga mona ko supporter déplacement na yo bosko kenda te po ani mais na kenda te po aloba masala ngote est-ce que vous comprenez ko na loba
alobi ke na ko supporter déplacement na yo aloba asala ngote bande ko mususu na poto bana nga lisanga bungu mususu pe baloba ke papa to ko sala nyoso tambula bamboka wana meti lelo lilobane loba makasute menga suki na kosenga moni entre Goma na Rwanda wana place wana po yango mte botaka mo makelele mingi est-ce que occasion ezate pena papa wasambula ko mesika wana aloba meka ko expliquer ba Rwandais na biso ndenge nini tozali ndenge nini bako comprendre que to bomanaka te moi place wana vraiment est-ce que non siko place ya bongo wasambula ko kende na makanisi nete na lali bo pa munga ye na $100,000 abi papa ba billet ba séjour na yo kende okende koloba boye non wana kolonga te peut-être ceux qui batele misinga na mokili ya molimo tango koki kende place wana oloba soutien pe ya mosunya komona na ponga na komakuna donc ngamoko na koko sala na ko formuler périple na ngai te sans même mokili ya molimo et autoriser et quoi autoriser ngai na ko ko sala ngote donc il a kosala kaka périple ceux qui mokila molimo ba pesinga nzela voilà c'est ça papa wasambulwa tobetana no lisolo ya ndenge chef de l'état alobaki ke le 6 avril ezala proclamé journée moko chômé payé donc pona lokumu ya mvuluzi kimbangu ya sambelaka na ye to azana mangombe bele ndenga kendaka po aza chef de l'état église na ye fixe na yo kaka Philadelphie mais akendaka mais effet déjà que ye mutu atomboli kombo ya kimbangu na mboka oyo Congo doko tombola ngona ba président nyonso est-ce que koki kozala un impact na kati ya mandat na ye ou bien ekosala na ngwelo te bon ikosala ko organiser loko wana ekozala parti mingi soki azalaki moko olobi bien que yena na zakati ye moko na zo croire yete te azo croire ye so croire mais so azo croire ye pourquoi kozala na église Philadelphie j'espère que na discours na ye alobaki a hypothéquer mboka o na maboko ya Jésus c'est ça so ka alobaki na hypothéquer mboka na maboko ya mvuluzi kimbangu to sala monument ya mvuluzi kimbangu to sala mikolo na ye ya lokumu ya misala ba férié to comme ça on repos là c'est autre chose. On a supposé que date yango alobaki yango officiellement te alobaki yango te que date yango le 6 avril nde e komi férié alobaki bako solo lango na parlement ba solo lango oui soko solo lango na parlement batu ba voter que ça la mabongo ezalaki volonté nete parce que ceux qui volonté n'a quoi imposer il est chef de l'état ah on est comme dictature tout ça en démocratie non démocratie ça ka yabiso hein démocratie ça yabiso pona koloba na biso 29 bokoti na ndaku wana démocratie ça te moto nyonso ami bomba na bakashine wana démocratie te parce que démocratie zali l'homme est responsable de ses choix na ko tshana nga maskete mutu personne mutu moko ko arrêter ngate na ko tambola ndena lingi mutu ko arrêter ngate yango de démocratie yango te donc le peuple est libre oui est libre yango de to bengi démocratie est-ce que vous comprenez ngai très bien kaka na koma mvuluzi kimbangu nde komi dictateur makambo eza kilo makasi papa wasambulwa tozokende po tolobaki ke tokolobela moi oyo vraiment eza consacré kaka pona mvuluzi kimbangu donc tokobimaka moke me fo kaka tozongaka na kati na ye papa wasambula mutuna oyo ezongelaka biso chaque fois il faut combien de personnes ton nombre ya combien bandimela mvuluzi kimbangu po ba promesse na ye to bilaka na ye ekokisama esengaka combien de personnes normalement nombre de personnes ezali déterminé te il parlait que de Congo Africa. Vous comprendre? Les autres Afrique, Congo, to reconnaître peut ozongela ye. Exactement que balba il faut pour na boko kana 50 to 30 après besoin d'indépendance spirituelle. Non. Afrique mobimba, il faut to reconnaître Mvuluzi Kimbangu en tant que notre sauveur. Hein? Si tu comprendre et attaquer notre sauveur, tout ira bien pour nous.
Est-ce que vous comprenez ngai? Très bien. À l'obité que faut papa Mwinga sokia bakisami nani kuna bakisami nde indépendance. Non. Ezo senga faut biso ba noir to reconnaître sauveur na biso kimbangu. Ce qui te reconnaître yango religion na biso ezala amour. Na kati na Afrique. Tolongwe na islam, tolongwe na christianisme, tolongwe na ba secte. To ça ko reconnaître kaka religion moko. Parce que peuple moko na kati na continent to na kati na race moko esengeli bango nso ba reconnaître sauveur moko pe nzambe moko. Parce que nzambe atinda ka sauveur pour na race. Race wana tozo bengo continental. Bato nyonso bazali kati na yango esengeli ba adorer, ba glorifier nzambe moko. Nde na kati nango tokozala malamu po biso nyonso toyebi lolenge nzambe wana lingaka, biso nyonso toko se conformer lolenge wana, moye race wana totelemelana, tobomana ekozala te po tozana même langage. Mais na kati neta soki bozana langage moko te, yango zoyoka kuluna, crime, makambo ebele ba oyo bazana gouvernement bazoluka profit na bango moko. Voilà, ce que tout le monde bandeko ya Beni, Butembo, côté wana nyonso ya Est, ba komi ko senga départ ya Monisco pona bango Monisco sali pratiquement ba 21 ans, 21 soki 22 ans ba vanda kana mboka na biso solution emona na raté. Koto yo eza mvuluzi kimbango mutu alakela bango. Donc départ ya ba Monisco wana ekopesa nango solution te donc batikala na bango. C'est impossible na demande na bango balongwa kati na mabele wana parce que accord eza déjà na chef de l'état bango bazalaka ba protecteur te mais bazalaka ba observateur. Ils sont là pona koyeba ko provoquer on se comprendre parce que soki bazoko kasusu ko provoquer ba guerre te bitumba te nini wana esili valeur mission commission oyo babongisaki ya lolenge ya kosala kamisala wana mission na bango esali nini esili. Donc il faut bitumbe zala po bango bazwaka nzela ya kozwaka ba 1 million de dollars par jour wana po bakondi na biso na bango kuna ba se retrouver. Oui, bakondi na biso bazana droit ko beta CTT ke Monisco elongwa loba peut-être que ndoko bondela kuna ba yokani na ndenge mono pona ko camoufler peuple mona neti ngane ko défendre bango bosala nzibo benda bango emo ba pe manana na sens wana présence ya ba Monisco ya Monique pa na biso ezali ba imposer obligatoire faut zala bala ndaka mboka ndenge zokende bazozo ba diamant basa ko provoquer ba guerre on ezali pona bazwaka ba richesse na biso ya sol na sous-sol. Et si Kabango bazali ba provoquer bitumba ba panzani bazuzo biloko ezokende président de la république ayebi yango makamba mvuluzi kimbango papa wasambulwa tozo kende malembe na lisolo na biso côté mususu mvuluzi kimbango abota te côté mususu abota azana bana côté mususu mvuluzi kimbango atikaka bana côté autaka na kala bien ko tangela biso ba papier wana ozomona teke biso moko nanu na kati na biso boyokani ezate ndenge nini tokokoka koyebisa baninga ke makambo tozoloba eza ya solo bato bakondima ndenge nini. Bon oya kondima azaka moponami j'espère que qui comme assemblée na biso ki toi di kiaba solwa kwanza mi pongotolendo mumvulus eto kimbango na français zali ensemble des élus du père tout puissant par notre sauveur kimbango lisanga ya baponami ya nzambi pungu na lingala na nzela mobikisi na biso kimbango oyo azali moponami kutike kuta azali babomba kiye na se ya libulu akobimaka pona koya kotatola koma mvulusi kimbango moponami kaka muta ko kozala deran o aza moponami te akotikala pe kozala deran te et aussi oyo aza moponami te ato forcer ndenge nini akotikala ka ko croire te et aussi na kati na mboka na biso esengeli mutu nyonso te abika. Vous comprenez ngai? Très bien. Donc ina lolenge wana. Siko yo bisika oyo totiaka ba kilongo na biso avant to kota tolongolaka ba sapatu na biso. Donc tokolo baki esika wana ekomi tolobango na lingala boule esika esantu. Donc soki tolongoli kilongo awa esika wana ezongi empire.
surtout que ko installer au côté mususu et comme pire donc na yebité phénomène on ezaka kapo kilongo komi wana ou bien nzamba pesa ka déjà directif ke botia kilongo esika boye et c'est pas ça ndengeni matondo mingi. J'espère que pire batunde ba memakango ne sika mais sika yango moko ezalaka pire te parce que batunde ba kozo sika ba petoli yango nde komi pire pe bozo respecter mibeko oye koki kozongisa ngo impureté. Vous comprenez ngai? Très bien. Bozo ko respecter mibeko et sika na mwasi na mbali bakoko sangana te et sika na moto akoko mela cigarette to diamba te to masanga te et sika na moto akoki ko niata matambe na ebongo te na lipapa to sapatu parce que ça lié moko sacré. Biso batunde to bongisi yango place to zui awa to kotambola boye po sika na biso za la pire. Vous comprendre? Nous ça sokota flat ya fa longola mapapa, mutu ça sokota flat ya fo boye boye ba kondimate po place on ezali sika yango te. Vous comprendre ngai? Pe moto moko te akoki kokende na kati ya bar ayebisa batribotika na komela basika na masangani na sambela. Posez sika na côté. Est-ce que vous comprenez ngai? Très bien. Et sika autozui to tchena kombo ya Nzambe, bino bato bozawana, surtout mokambi numéro 1, aza premier observateur pour na ko protéger sika wana. C'est so moni kilongo ezana fongo les alaka pa na biso. Bato bazana droit ko kota kuna, bato bake répétition. Pe bakota kana kati ya kilongo te na kati ya place bato bazana kawana. Babimisi bambunda basali répétition to bake base limitaire basali répétition mais motava kende kuna il faut azala na lolenge moko oyo ya malamu pona kokote sika wana. Vous comprenez parce que ça ne be preuve kilongo mutu akufi ba yene esa ke to simbi kokota kaka mutala muki ozomona pona nini tozo respecter sika wana donc la kisi ke nguya nzambi pungunde sike kofanda pe bambasi na ya molimo sika bakozala pour la protection à libota au bakoya kosangana kawana koma nzambi pour mutolendo. Vous comprenez? Même ici tokeye sika oyo ezalaki hôtel bar esika mabe mais nzambi pour matindi biso ke kuna esika sengeli ko komisa ngo esika na ya bule to kosala lo sambo ndenge to sali la kapona ko peto le sika wana po etele masiko na komba nzambi pour mutolendo. Voilà ce qu'on a batunde mutu babongisa même elambo lati sur commisalité yango ko bibongisa te kaka yo mutu ko bongisa on pozo na soupeto tchana nzoto ndenge sika oye ponami biso batito ko bongisa yango poza la peto bosco yo total rappel ba mangomba mususu omona na 15h ezalaki église na 18h ezala terrasse lobi nango na tongo ezali place à répétition ya ba théâtre est-ce que topé ba miso baso tout apondu na kati oui pona komona ke batu ba yebiti na lingomba te basala on objectif moko po azoka bambongo. Vous comprenez? Atangi mo ba vexer na Bible maîtriser ngona mutu abandi ko enseigner. Pe yango yo kamater na bango mingi pesa okopambolama. Boko voyager, boko bala, boko bota. Oya ko pesa offrande ya monene nzamba ko pambola ye. Oya ko pesa action de grâce nzamba ko salela ye. Yango muni mater na bango ezalaka kaka bongo po bango basoko sala ngo pona ko zwa ko laisse petit bidon. C'est ça la différence. Bah éviter que pour mutu soka beli, bah soka fiango lié sacré pardon, parce que ceux qui muta beli, bah tinda kana bopito. On se comprend. C'est ça la différence entre nous. Mais nga penzo ka 2 et 3 bazo memelanga mutu. On se comprend la différence wana. C'est ça. Voilà papa Wasambula mais batu bazo senga ngai chaque fois malgré élément wana yo tozaki surpris ya koyeba ke na interview aki batu pour ba témoigner na jour ezalaki ya centenaire ya Mvuluzi Kimbangu mais bato chaque fois bazo tungisa ngai balobi mais papa Wasambulu atolandaka ye mais alingaka te ke bato ba témoigner après avoir kobika ou bien bato ba témoigner na parcours ndenge ayela kipe ndenge a comprendre ezaka pona nini eske na mokili ya molimo nde bapekisa ou bien yo moko muto mona ngo keza propreté matondo mingi papa j'espère que bato batindaka ba témoigner à solo bato ba témoigner ka wana sote ba pasteur ezalaka ka abengi mutu moko boye atie moi $10 après ebise que non tatola boye nazane be prep bato babima babenga bango basala bongo ka bongo pona nini atatola ke non
oyo azaki na maladi boya biki boye po bato siko bayebele po azwa mbongo bato ebele yoka seme soko seme ndoko bika pesa offrande volontaire action de grâce bango bazo sala bongo po bato baya paneta bako ya après bandiko yebiso ke luka $500 pour na sala prière boy. On se comprendre. Objectif na bango ezali po na bato baya ba pesa bongo mbongo pe ba mona za na nguya. Mais ngai oyo bako ya pa ina ngai babongisa ma déjà na nzambe uta tindanga na misala na ye. Oki déjà que qui toi dit qu'il basolo ensemble des élis. Oya za moponami akomona kaka wasambulwa. Ce n'est pas dit que bato baya pa na ngai po nala kisabonke oyo na la musaka bembe oyo na bikisaka maladi oyo na salaka boye bato baya sekenga pe na komi lokola ngulu. Mais prenons l'exemple neti mutu mususu aza avandaka azana ye congolais mabotama na ye na Chine akolani na Chine. Munoko kutu tozoloba des fois azoyoka ngote. Mais na ba image suya monique mutu moko ya kipenda la agoni après à télé me monter que quelque part et quoi tirer à comprendre que koto yo pe nzambe bon yem ntanyo ka munoko tende na oyeba ke mutu wana azoloba ke babikisa kinga te akomona toko titre témoignage kasi bien témoignage ya loba munoko wana tuyolo te kasi azoloba azotala image totala ba film ya ba Rambo na ba film yeba ke mutu abungisi munoko ya bakoko na ye azape ya kobunga liboso ya bakoko ne pe nzambe na ye donc ngai na kosepela ba yekola pe na lingaka ko partager français te elongo na bandeko ya libanda o bazali ba africain. Français, anglais, zali langue maternelle na bisote na kati Afrique. Bisoto mikabi na ko yeba kaka ya batu. En tout cas, ngai so ko loba lingala te. En tout cas, pardon na ko loba pe français te. Ya solo. Peut-être moi ba momo ko kaka lokwa lingala za pauvre, ndenge kota ka biso na mais ça na kapenda posa na ngabi. So comprendre. Na kapenda posa na ngabi ke anglais kota pa ina ngai to pe français kota na pa ina ngai. Langue ya ba colonisateur ya ba dominateur. Est-ce que na moi oyo boko permettre bisote que to silisa discussion ya Petolo Nempata na Mvuluzi Kimbangu est-ce que ekosilate pourquoi batu mususu oyo bazolata Mvuluzi Kimbangu oyo ya tata oyo benga kane Petolo Nempata mais na kati kaka ya photo wana bango pe baoloba ke bazozwa ba guérison bazozwa ba miracle tokolo basata na mutakoti na kati ya Petolo Nempata ou bien nzambe mutakotelie na kati est-ce que photo mtepesa la guérison na miracle eso dépend de la croyance non papa tokomona criminel pour que côté la mutabo to la sala mabe asa nzoto kolongono ce qu'on a appelé nzoto kolongono tokolo banzambe nzamba tiki pe na bobi na mutu nyonso apesi biso pe temps ya koyeba nzela oyo kolanda. Est-ce que photo ya Mvuluzi Kimbangu ata ya original eza na pouvoir ko guérir mutu polo baki bato balata ba photo na bazobika pe est-ce que sokolati photo ya Mvuluzi Kimbangu obiki yo zela mukolo mwana ko bela makasi na koyebiso kende ko zwa photo ya Mvuluzi Kimbangu tshana tola mwana na yo bongo abika ko kena hôpital te ndoko kena ko kamona hôpital zo boya ko ya ko sala émission po mwana na hôpital ozo photo Mvuluzi Kimbangu tshali ko wana bongo ebikisa mwana donc akobika te ce que c'est qui pour na photo ebikisa ka bato eloko nini ezangi yo papa mwinga oza mopandi sango ozwi photo ya Mvuluzi Kimbangu koti na ba soins intensifs na ba mama yebo na hôpital kitambo zo cha bo po tele hein non photo ko bikisa mutu te nzambi pour mutu abikisa ka bato oso comprendre Mvuluzi Kimbangu po aya na secours na yo na défense na yo c'est que nzambi pour mutu lendo mutatindi o comprendre na ye moko ko zwa makasi te parce que azana maître likolo na ye o comprendre ndenge wana zaraka soko lobiko lati photo bo mutazo alati photo Kimbangu kendera ba mangoma mususu tozo benga bandeko na biso kati na église ba oyo tozo bela komba nzambi pungu azana photo ya Mvuluzi Kimbangu ya maki pamvi to komoni na tija diamba tala 1 mètre na Mvuluzi Kimbangu ce qui photo ane manifestera a rozweta gogo ya munoko te bongo kende na bandaka ba charlatan mususu okomona ba tchape ba photo wana désolé c'est ça c'est comme ça que Mvuluzi Kimbangu azoko soutenir ba charlatan botolo basiko ba oyo
bamisu balobake mvuluzi kimbangu abimeli mais abimela ye na nzoto ya papa oyo yozobenga nempetelo mpata mais abimela ye asolola na ye apesa ye pe mission azosala pe mission wana mission ya nini non tout le monde a mutu musalo bino mvuluzi kimbangu abimela mission ngo kasi poeba na Congo na Afrique mission mvuluzi kimbangu apesa ki mutu tala misala nango yango yo azote ya batu azote ya zape na lingomba batu bazolanda ye papa so ke papa ya sonika futa aroye biso ke Jésus mutatinda ye ok pa mukuna aroba Jésus mutatinda ye pa sauver batu ok yipa ya kiziamina aroba Jésus mutatinda ki ye siko kaka Jésus mutatindi mais so ok yi et pas ya sonika futa ko mona doctrine mususu ok pa ya swati mukuna okomona pe doctrine mususu ok pa kiziamina okomona doctrine mususu mais bango nyoso mutatinda bango nani Jésus soit disant na badir on se comprendre donc eloko wana nde siko batufu ba comprendre mutu nyonso akoyebi soka kenga batinanga kotinda ataza charlatan soko na musala nzamba solo na munoko na bango pona nini batu bandima bango akoko mimisa te na otanga komba kimbangu menaza na kindoki akono bango te on se comprendre ya sana posa batu ba ya batu bazo sala mangomba papa na ebise ko un objectif moko pona kozwa mbongo. Je t'avais déjà parlé de cela. Pona kozwa mbongo. Alors pozwa mbongo akobaka ke nzambe mutu alakisanga kimbangu abimela kingai. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Kimbangu alobaki bien. Mosali oyo akoya na bosolo génération na ye bako combattre ye. Pe bako yokele ma bako linga kosungete. Yo ebisanga na batu nyonso bazote ya koma mvulusi kimbangu na azonyo kama lokolo la ngai. Lelo naza locataire lupango kilongo bateki. Mais moto moko ta sirenga déjà que papa to kende ko sombe siko potonga ki musala. Mvulusi kimbangu alobaka na ngai okozala kombati makasi na génération na yo. Bakolinga ko sali sote po bato bakolata satana. Pe motema makasi. C'est ça l'épreuve. Depuis 2016, batindi linga yi kulu moko. Wako yebi sanga serial couleur batunyo so bayebi sangoana. Moment difficile pour toi. Moment difficile pourquoi? Parce que batbalati satana bakolinga ko sungote. Satana na kata basali nyonso sabima liboso na. Même mvulusi kimbangu na yoka te na kata église satana mtu azala wana. Non, wana zala kaka moto to pa mesiko ba pameli so satana mtu azala kawana. Ba pameli na 12h, na 17 ba lié ba tumbiye, ba boki bisika bikaoki. Mais tant to komi 17h sous satana zongi. O ba tumba ki ba liyaki ba boki bisika bikaoki. Est-ce qu'il y a solo satana ngwa yaka? Est-ce qu'il y a solo ba tumba ka wana zaka ba sinoga? Vous comprenez? Wana pona ngana zozongo lokola ba sinoga. Baza ko crier kaka mais baza ko crier bikria kria. Ngana zolo bango ezali ndoto te. Satana bima liboso na nga. Alobi na nga boye. Ba pasteur na ba prophète bazote ya nga itande na fongoli bato basunga bango. Batongela bango be église tala ba pasteur onde basana be église batongela bango basomla wa mituka mapango. Vous comprenez? Mais ngai oyoyo Satana bimaki liboso na nga lobike nazako kanga batu mitema po zoboto na nga batu. Po ba olemba basali saote. Papa tala lingo kilongo kaka yango na misu na oto zotonga na misu na oto zolelao. Kilongo esili to bandika ka boyeko lupango ateki lupango. Ozomuna mama ka kombango te. Po Satana lobaki ko sala nyonso ponga na lenga. Na katsa basali nyonso bazobenga ma awa Satana satene mali liboso nani. Ngana mona Satana papa. Na mona Satana na misu na ngai boye to tchena e monoko ngana bina zana nguya koleka yo po atindi nga zana nguya koleka yo bitumbo ezali ya ngai te en soi de moi je suis rien devant toi mais tellement que nzambi mpungu m'envoyer nazali na nguya koleka ya yo et okosala nga nyoso kosala na kolebate na misala oyo kutu ta kilongo etekami batumi babandi ko produire ba conseil papa awa boye boye mutali boso mal zolo papa pardon ko tikate ba décision so boye boye nazoki ba décision mais tant ba rappeler ka Satan alobaki ko kanga batumi te ambassadeur sote po lemba makaseye lelo na bisi binoni na état oyonga na za et comme chaque samedi poto comme dimanche loka to sala émission faut na sala combati mokola kilongo mardi bombana la katena kwa kakoliati na sala ka combati mena kendaka na lobi lokola ngai na boye na ko région denga na ndako parce que réunion fallait za na kilongo na koki ko tele mate pona kende na kilongo malzola bino papa
na pesi déjà malobakene ko yebisa bandeko ko na batamsa réunion boye boye mal zola insister papa kozala bongo te présence no fezala ngana ko benga nde bango ba ko saila ngona ndako nde ba yaki to sali réunion na katanda na bilokola esali kenga na sali réunion mbule beta moi kanyo so zo sala ngana nzoto ya mitungisi ya pasi ya basusi na sako kende mission papa suna destra ki bongo te mais papa tant to komi 16h mais ezaki somo ya kisomo na kwa iko chama kolo watenga ina sala émission ozomona mais na telemi na nguya nzambi pungune ko sala émission oyo ezali satana za côté papa monde entier na côté le makenga satana bimeli nga imposer à s'opposer na nga na boy pe na kati ya basali nyonso ya Congo nani azali négligé ngani naza négligé pour plus kimbaka lobaki oyo akoya na bosolo bakosunga yete. La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,